j'aime surtout kolobela moi mingi mingi ezali droit de naissance. Tokolobela droit de naissance. Donc tokomona mwa mike mingi bana ya lelo parce que tokotiaka bana lelo na kotia mpe na nga mpe toza bana lelo biso nyonso te toza mpenza bongo na respect te na bamikolo tozoyeba te badroit ya bamikolo biso bana mike toyaka mpe na badroit te mwana moke mpe aza na droit na ye mokolo mpe aza na droit na ye kasi mingi mpenza badroit oyo ya mikolo toza korespecte yango te mwa conseil moke docteur timoto kopesa na biso bato ya génération ya lelo par rapport ya droit de naissance to respect na bamikolo. Merci mingi ni bopesi biso maloba droit de naissance oyo tobengi mpena na lingala makoki ya bokulutu. Makoki ya bokulutu yango wana ndeko dodi makoki ya bokulutu biso toza koloba yango na français. Ok. Soki totali mingi bamibu eza koleka bambula eza koleka makambo oyo tozalaka nango na kala makambo oyo lolenge ya tolobaka nini éducation oyo baboti bapesaka biso oyo tokutaka na kala lelo mpenza ezalaka lisusu te. Donc ba génération to mpe bikeke ezali koya makambo mpe ezali kobongwana. Donc ntongo tolobi ekeke elingi koloba génération ekeke oyo ntango eye mpe na makambo na yango ekeke mosusu mpe ntango ekoya mpe na makambo na yango. Donc ezali kaka mbonge ya eleko oyo to mpe ya ekeke oyo nde eye na makambo nyonso wana. Mais biso tobosana te atako ba mikolo ezali koleka bambula ezali koleka tobosana te eza na makambo mingi oyo bakoko bapesa biso éducation to mpe toli bakulutu bapesa biso soki tobombi yango bisika nyonso tozali tokozala pena bato ya kosepela tokozala mabota ya malamu mpe tokozala bato ya esengo. Tozali komona mingi oyo tolobi makoki ya bokulutu ezali mingi kokweya au fur et à mesure ke kotalisama ndenge mondialisation nde tozali koloba makambo ezali kokota ya mingi ya sika makambo mingi ya sika ezali kokota ezali koinfluence ezali kobebisa vraiment oyo mingi tozalaki nango ya malamu ezali kosala keno bana na biso bazali kobeba bilenge na biso bazali kobeba ezali kobebisa atako lolenge ya koyekola to mpe tobengi éducation ya biso bato. Mais yango wana elobi te ke eza déjà trop tard mais tokoki kosala makasi biso nyonso mpo tomeka mwa kobunda kosembola yango to mpe kozongisa yango na molongo yango siko ezali kotalisama na lolenge moto na moto azali kobokola bana na ye na kati ya ndako. Toyebi ete éducation ebandaka na kati ya ndako ntango tomoni keno bakelasi bana bazali kokende makambo mosusu bazali koyekola eza mpenza malamu te na banzela bisika nyonso bana bazali kokende eza malamu te biso baboti tosala makasi tosembola tobunda mpona bana na biso mpona éducation ya bana na biso bongo lokola baboti tolengela mpona éducation ya bana na biso ezali mwa pasi ndeko dodi mwana oyo esi akoli asa komeli ozongisa lisusu lokola mwana moke opesa éducation kozala pasi ye ndeko dodi ezali mwa pasi me ezali nango mpe likambo oyo ekoki koleka mpo bana misusu mpe tomonaka bakoli mobulu me kokóma na ngonga moko boye omoni ye azongi na ye kitu kimia donc na mwana opakolaki kimia oyo omonaki kenda kokola ezalaki kimia me ntango akoli akomi mobulu koleka na oyo abandaki kokola mobulu. Donc ezali bata moko boye eza ba mystère ya nzambe donc totika tu na maboko ya nzambe ye mutu abongisaka nyonso mpona ngonga ndenge elobi Sandra tokomi 19h33 na kati ya radio shish na antenne na biso baye bazelaka docteur Timothée bato bazalaki na poste ya docteur Timothée tolekaki samedi oyo tikoleka toza na ye awa elongo na kati ya plateau na biso na kati ya antenne na biso ya radio shish 90.3 FM. Bino baye batu bolingaka docteur Timothée ye toza na ye docteur Timothée sango nini oyo oyeli biso lelo na kati ya radio shish na baye oyo balandaka biso pe ba oyo bazali kozela yo planning wana eza nini? Ok matondo mingi ndeko dodi esika tozali kolobela awa nayebi ke poso eleki kuna tolobelaki mambo etali kobota ya bwanya yango mpe tozali kokontinue lelo kobota ya bwanya ezali bokasi oyo biso nyonso baboti to mpe babala nini tokoki kosalela mpona kobota na ntango oyo biso tosepeli kobota
to pe kozwa mwana yango babengaka kobota ya bwania wana kaka planning familial ndi eza na lifa lancé na portugais balobeli yango keno planeamento na portugais mais na lingala kobota ya bwania kasi mokolo wana tosukaki na parti oyo tolobaki ndenge nini ekosala ke toyekola tobongisa ndenge nini ya kobota na bwania te. Ok, eloko liboso pour éviter bazemi yango ya bambala kata accident voilà na tosukaka bongo eloko nani ya liboso esengaka couple to pe babalani boyokana tango boyokani bino bali boyebi keno ndenge teza boye tozona posa soki toboti mwana liboso na mbula oyo tokolekisa susu mbula mi bali bete mbula misa to bete mbula mine simande tokoluka tozwa mwana mususu sika tango bino mbale boyokani simande bokene komona munganga nde ayebi ndenge nini akokochela bino ko klasele bino lolenge ya kobota na bwania parce que ba kisi mingi tozali komela kisi moko te ya mondele oyo ezaki na soko meli yango ezanga inconvénient ezalaka te inconvénient na lubango la mwa lingala na ebite ezangi mbano mbano donc ba kisi nyonso oyo bato zali komela ezala ya batonga ezala ya bambuma bato bazali komela ezana bambano na yango yango na tosenga mingi to talisa na lolenge o babengi lolenge ya naturel lolenge nga naturel tozali kobeta CT tozali kolobela kobeta CT OMS o tobengi Organisation mondiale ya santé azo senga na bato to recourir na ba moyen oza naturel surtout que na moyen oza naturel eza kaka nini eza kaka koyeba kosala calendrier po mutu eba ko maîtriser calendrier esenga azala na munganga na koyeba keno moment sala boye moment pemisa chaque moment stonga zokino komona munganga ekozala malamu nalandaki information moko na mboka ba mindele na États na Amérique basi balingi lisusu kosalela bakisite baza koyebisa gouvernement akota contact na OMS balukila bango ba moyen oyo esengeli po bango basalaka basangisaka nzoto na ata même na moment oyo zemizwaka donc na moment ya ovulation parce que wana ba mindele ba mama basi pene basali marche na nzela kasi pa bazomona ko s'abstenir ba kokuka te parce que bayebi keno tongo asali asangisi nzoto na moment oyo zemizwaka ayebi ke na komela kisi ona tanga komela ayebi ke ekomemela yeba mbano na kati ya nzoto du esengeli sikoyo bato batalaka makambo ya bokolongono banzoto oto yebi oto lobi OMS bango nde baluka solution du basali penza batamboli bazosala pena marche basi nyonso ba mama nyonso basali marche bazolobela gouvernement alukela bango solution akota vraiment en contact na OMS bango bazasu na posa komela bakisi te parce bakisi bazomelaka ezememela bango ba conséquences to pe ba mbano ba problème na kati ya nzoto mais biso en Afrique makambo wana te mwana mwasi nyonso ebika kanzela pharmacie ayebi ke soki na sangisi nzoto na mama ozemezwaka akimima na pharmacie ayebi ke na sangisi nzoto na mama ozemezwaka akimima na pharmacie obakisi tozali komela ezali pe kobotela biso ba malade mingi na kati ya nzoto wana pe na yokaki yango ekolukela biso bambano oto bengi conséquence na yokaki pa makambo wana ya bakisi wana zokobota pe ba malade na kati ya ba malade ezebota maebele sikawa bato mingi batala kaka amelikisi zemekezwa te mais yeng esengeli pe oyeba tango zomela kisi po zemezwa te mais maladi nini o kisi neze kotsela na nzoto bato balinga koyeba wana te sikawa tango toyebi keno bakisi tozomela ezali pe komemela biso ba maladi na kati ya nzoto sika moyen o eza naturel o ya malamu nzamba saleli biso eza ka calendrier siko po bato bameka ko yeba malamu manaka calendrier to bengi manaka na lingala esengeli mutu nyoso kinda komona munganga ngane na zabu ezana ba mama mingi na sala bango bambula mine bambula mitano bambula mutoba bayaka kaka pona unaela kisabomba ba manaka sanza soke esili mama ayena kaina ye sanza soke esili ayena kaina ye papa aweza ndenge na komele papa mama mikolo oyo pemisa nanu ko sangisana nzoto na papa te soki mikolo oyo leki sima mikolo oyo etikali ozana openza na bonsomi omoni soki petete batu na batu bete babalani bete mwasi na mwasi bete lenge mwasi ozana likanisi ya okende mona munganga na sala kalo calendrier parce que mingi koya kana mbeba wana ayebi keno
nayebi ke nga mona sala calendrier na bete manaka na ngai mais mingi etomba kaka ekomna na ngonga moko boye zeme koti mais soki okepa ya mutu atangi nzoto ya mutu akoyeba kolande malamu ozana kaye na yo na sanza na sosoko moni ba perito ba sanza na yo okay akasaleli okalikili nde okoyeba keno mikolo o na sangsana nzoto te na ozongisa ko sangisa nzoto ti mikolo o oyo mais docteur Timothée na ngolo babwe soki tolobi tokende nanu mwa moke na makambo etali marche oyo bandeko na basalaki na mboka ya mindele kuna na États-Unis est-ce que na ndenge na nope munganga est-ce que makoki wana eko kozala pendaki mwasi azali na période ya kobota meliki cité mais asangani pena mbala zuze mete na yebite soki wana komi koloba ketolongola mayele ya nzambe bisene tokoma banzambe soki mwasi azana na mikolo o zemezwaka asangani na mobali soki azwi zemi te c'est que ezali na eloko moko ekangi po te zemi ezwama te ou soit akoki kozala na problème ya bakiste soit akoki kozala na problème ya bamiome soit akoki kozala na problème ya bamicrobe po parce que bamicrobe mosusu mpe epekisaka zemi ekota donc soki aza na problème ya microbe te aza na problème ya bakiste te aza na problème ya bamiome te aza pe na problème ya eza pe ba problème mingi epekisa zemi ko concevoir nde bato soza yo mwaso abota kata azali combattant asali na période bata sani période bazoka na ezemi te yango tozali koloba soki mwasi asangani na mobali na mikolo oyo zemi ezwaka soki zemi ezwi te soki ezali na kokoso moko maladi moko bete kokoso moko ezali kopekisa zemi esala nini ezwa donc problème ezalaka wana mais soki peut-être mwasi nzoto eza malamu ba problème malade eza te bete ba problème ba hormone eza te okomona keno moma wana zemi kokota nango parce que ezali moment oyo zemi esalaka nini ezwaka mais est-ce qu'on a tuni boye est-ce que bino pe bozali na makoki wana lokola minganga ke mutu ameli pe kisite azana pe ba problème yo lobi te na kati ya nzoto bokoza pe na eloko lino bokoki ko stratégie ni boko pesa pe na mutu ke asali pe bongo azwi zemi te na yebi te po na ngai na yebi ke batango nyonso mayelo nzambe nde mutu asala makambo nyonso za lolenge wana so na yebi te na marche bango bakosalaka wana est ce que monganga mpa kozala na makoki wana ya koampeshe eloko wana sans ke mutu amelakisi sans ke eloko moko boye songolo na koyekola oyo biso toyekoli mwasi soki aza na période oyo zemi ezwaka eloko oyo mwasi akoki kosala mpo zemi ezwa te asangana na mobali te oyo tobengaka na lifa lancé abstinence sikoyo bango baza kosengaka bakosangana mais balukela bango solution ke ezemi ekota te kasi yango ngai nakoki koloba boye docteur Timothée oui papa na mekale mosusu kodefendre docteur moke soki balingi kosangisa nzoto kasi aza na temps oyo ke zemi ezwaka asalela préservative yoka tokendele so topusani mo mosika merci mingi mpona intervention ya papa osali awa ntango biso mibali tosalelaka préservatif eyampeshaka epekisaka mai ya biso bamibali ekota epai ya basi na moma wana eloko esalaka mpenza esengo ya kosangisa nzoto ezali mai ya biso mibali oyo tobengi spermatozoïde soki spermatozoïde eleki epai ya mwasi nde omona na mwasi mpe asanti esengo wana asanti elengi wana oyo tobengaka na lifa lancé orgasme ayoki mpenza orgasme wana yo mpe mobali oyoki yango mais aussi longtemps mais tango mai wana ekota epai ya mwasi te mwasi akoyoka eloko moko te balobi mpe ondire mai yango mpe azalaka ondire na vitamine yafungolaka mpe nzoto ya bato nelo tokoma mwasi afamela collagène mpo elongi efongwama babi mai wana eza collagène original mama spermatozoïde oyo ya biso mibali esalaka mosala ebele na kati ya nzoto ya mwasi bayebisi biso boye ebongisaka loposo ya mwasi epekisaka mwasi anona noki te yango nalobaki mikolo mosusu mikolo eleki awa keno biso bayindo biso bato mwindu tosangisaka nzoto kaka mpona kozwa bana mais mindele basangisaka nzoto mingi parce que bayebi keno yango nde ezali remedio na portugais donc eza kisi eza na maladi mingi moto akoki kobela totindi amela kisi te mais toyebisi kende kosala sexe okomona malamu ntango mpe okende osali sexe omoni pelenge na nzoto ozongi mpe na bokolongono donc mai wana oyo tobengi spermatozoïde na kati ya nzoto ya mwasi epekisaka bamaladi mingi ebotama na kati ya nzoto ya mwasi epekisaka bakiste ebotama epekisaka bafibrome na bamiame ebotama esungaka mwasi epekisaka mwasi akola noki te mwasi avieillir noki te esungaka motema ya mwasi efonctionne malamu esungaka bongo ya mwasi efonctionne malamu eamelioraka ebongisaka mpe lolenge ya kolala pongi malamu
ebongisaka pe et empêche somnifère nde tolobaka na français. Voilà, esungaka pe mpona kotraite même après ménopause maladi oyo babengi ya tension komata. OK. Naza na mikanda awa nanga. Donc ndenge nalekaka bwenana na mikanda. Oyo nyonso nazoloba eza ba makambo toyekoli oyo totangi. Nayebi ke biso bato mwindo mingi tozalaka na mwa soni mingi ya bete kosolo na bana na biso na mambo etali sexualité ata bana bakoli. Mais ezali pe quelque part ezali nakokoloba nini ezali erreur. Ezali erreur tosalaka. Pona nini? Soki biso toteyi bana te. Balabala ekote ya bana. Yango tomoni keno bana bazokende kozwa be éducation ya balabala bango na bango. Yo kosolola mwana te mwana dasa koksi 14 akoksi 15 16 olinga kosolola mwana mambo etali nzoto te mambo etali sexualité te. Mwana tanga kokende na balabala aoki mpa baninga. Na ba téléphone autozona Android bana bayebi mingi koleka biso. Bana bazokota na kati ba internet bazozo ba film pornographique. Donc bana bayebi mingi koleka biso bakolo. Sikatanga ata yo solo na mwana te. Mwana éducation kende kozokona na balabala yango moni bana o tozobota bayebi mingi bana basi bazozoka bazemi ba papa bayebi te bana basi bazokena mingi na ba makambo oyo kosala ba papa bayebi te ezepesa biso pasi. Mais soki tovani tosoloka na bana tosola na bana pena ndenge sengeli omoni ke bana bakoyeba keno likambo yo ndenge nazoyoka boye ezalaka boye mais nasala boye te parce que nakoye na mbeba bongo. Ngai dasi na mwana mwasi mbala liboso abani kobema makila akende kosokola alobi abimi kuna mbango akebisa mama neke azoki. Pona nini mama solaka na mwana te. OK ezali keno mwana bani komona basanza na ye. Azalaki mwana ya 13 ans. Mbala liboso mwana bimi na kati ya kikoso na kati ya kaza de banyo. Abandi kolela mama nazoki akimi pe na mbango. Tovana na lupango mo biso so bimi nana zoki siyo. Akoti na kati ndaka yebisi mama titi mona kaka munganga. Mwana zoki te tala na bi mama fote za yo. Yo mwana comme na ajo pona nyoso lola na yeti. Donc mwana bika ngeno waseni azoki. OK mwana zoki te abandi ne komona basanza na yo to bengi ba règle bete ba menstruation. Donc voilà mingi otozaki na mpona kolobela ngwana soki penza biso tozi makasi ya kosola na bana bakoyeba nini ya malamu nini ya mabe. Na makambo etali planamento tango tokomi na période oyo zemi ezwaka poto pekisa ke no zemi kote pa ya mwasi te soki tokopesa mutu bakisi ya pharmacie te abstinence kaka nde mutu eza bien placé ke non na mikolo oyo kosala te. Na moment zemi ezwaka mwasi akomaka na posa kosangana na mobali azomona baze ezebima ye pose mati tout ça azomona ke non donc aza l'aise donc faut kaka sangana na mobali. Docteur Timothée, oui, papa. Na kati yote maloba po na mutuna mususu nde na landi lisolo po etali makambo ya basi. Mais siko pona bandeko oyo ya basi oyo bakoma ba lesbienne. Aza mwasi mais akoma na eleti mobali. Sikoyo ba sentiment wana ba sentiment wana yesiko mai ezokota lisusu te. Donc akomine lokwa mobali mais aza mwana mwasi azozwa su mai penda oyo ya mobali te bambando na bango eza nini. OK matondo mingi esika tozali esika bineso bozali esika bozali kolanda biso na ngonga oyo na kati ya radio Chiz 90.3 FM tolobi boye na kati ya nzoto ya biso lolenge nzambe akela biso bato tozali na oyo tobengaka ba hormone na yebite soki na lingala toko limbola yango lolenge nini na ko na sosolisa malamu ba hormone ezali ba mai oyo ba liquide oyo nzoto ye moko azobota po apesa biso et pas mebala apesa biso caractère ya kimobali ozomona kena mutu azotambula lokola mobali azoloba lokola mobali azosala makamisi lokola mobali tobengi yango ba hormone na kati ya nzoto abasi baza pe na ba hormone oyo tobengi tozona ba progestérone na ba estradiol. Eza ba hormone za na kati ya nzoto abasi eza pesa mo pe caractère to lolenge ya kibomwasi sika awa na kati ya nzoto ya mwasi malgré azana ba hormone ya basi mais ba hormone ya mibali pe ezalaka me na lolenge ya mukie na petite quantité ezalaka mukie nzoto zo produit soki sikolo na kati ya nzoto ya mwasi ba hormone ya mibali bandi ko se produit bandi ko botama mingi ndio komona mwasi a développer lolenge ya kimobali bete caractère ya kimobali omona mwasi abandi ko lokola mobali mwasi abandi ko tambola lokola mobali mwasi abandi ko sala makambo lokola mobali nga mokolo mosusu na vandaki na esika na salaka musala
na bani azotala mutu azolekana me mutu wana nakoki koyeba te aza mwasi bete aza mobali me eloko oyo nga nazwaki nakokaki namoni kaka nazalaki mutu nazolinga nayeba eske oyo mwasi mote oyo mobali oyo mwasi omona pe bango bazalaka mpe na tolo te mwasi mozomoneka aza mpe na tolo te ko azwi na forme wana ya mobali na moma sikoyo tobengaka na moma ya puberté moma oyo mobali bete elenge mobali bete elenge mwasi adevelopaka bacaractère bete lolenge ya sexualité na moma wana sikoyo bahormone soki aza mwasi bahormone oyo ya mibali ebandi kobotama ebele na kati ya nzoto na ye soki azali yango nde moto ekosalaki aprécisa lisusu mai ya mobali na nzoto na ye te ndenge mpe ye asangisaka lisusu nzoto na mobali te eske ye lesbienne basi oyo bafille oyo balesbienne oyo bakoma mibali donc eza nango na problème te mpo ndenge na tolanda docteur alobi ke mwasi esengaka aire moko mai ya mobali ekotaka na kati ya nzoto na ye mpo ebongisaka esalaka misala ebele ebongisaka nzoto elongolaka maladi esilisaka bastress na mutu esalaka boye sikoyo na mwasi oyo aza mwasi oyo biso mibale na docteur Timothée toyebi ke oyo aza mwasi me ye moko na ndenge na ye amikomisa mobali ou bien mai wana ezokota epai na ye te donc mbando na ye eza nini oyo nga nalingi nayeba to mpe eza nango normal moto akokoma ne lesbienne bongo mai ya mobali ekotaka ye te afandi na ye mpa akumeli na mokili sa mbando donc aza ne à l'aise ok tokoyanola boye ya moto abongo toyebi ke baconséquence to mpe bambano ezali okomona mwana mwasi abandi akomi na voi ya mibali eza baconséquence bete abandi kotambola lokola mobali abandi kotambola lokola mobali bie tokomona keno abimi mpe mandefu mingi na mandefu ebimi mingi adeveloppe mpe na voi ya mobali donc wana eza lokola bambano mais à part cela libanda wana bacomportement na ye akomi koagir ndeti mobali en plus baposana mpe ya kosangisa nzoto mpe na mobali epa na esani esili donc wana eza mpena ozalako baconséquence do bete bambano oyo ndenge tolobeli wana ndenge ekomaka sikoyo ndenge docteur yo uti kolobaki babiloko wana eampeshaka mpe miome na nzoto ya mwasi mai ya mobali eampeshaka bafibrone eampeshaka biloko wana nyonso sikoyo bango oyo bazwaka wana te tokoloba niseke na kati na bango batondi na bamiome batondi na bafibrone baza na maladi kilikili na kati bamabumu eza ya kovima ezali mpenza bongo soki otali la plupart bandeko mingi ya basi oyo bamipesa kote wana donc bazala toujours na baka wana bazala tu na baka wana ata meme soki olandi na bamboka bamindele bato bamikotisa na monde wana keno aza mwasi alingi lisusu kosangana mibali te ya mipesi ndenge kaka kosangana na bango basi bamikotisa mingi na bamakambo wana baproblème wana mpe elandaka bango na kati ya sante mais eloko nini esalaka tellement ke ezali monde moko oyo bato mingi balingaka ezala bongo batielaka yango bamisolo ya mingi mpo bakoba kaka na lolenge wana yango moni bato mosusu bakotaka wana parce que bayebi keno eza na mbongo ya mingi moto mosusu mpa moni keno azwi badeception ya mingi mpa mibali alingi mobali oyo deception alingi oyo deception azwi oyo deception amoni bon nalinga nanga moninga nanga mwasi mobali mpe mosusu alingi mwasi oyo deception alingi mwasi oyo deception alingi oyo deception nalinga nanga moninga nanga mobali donc ezalaka mpe bongo mais mwasi ya malamu bete mobali ya malamu na kotela na miso bo eyebanaka te docteur papa na kati te mutuna mosusu eye ntango olobi ke alingi mobali alingi mwasi omona mobali alingi ndeko nde mobali badeception bongo sikoyo bandeko na biso bakomaka bapani na tolobi na portugais na lingala tobengi baloka bapede sikoyo nde bazwaka bamai wana na ndenge nsima mbando nango eza nini bango bazalaka mingi na bamaladi oyo tobengaka mingi na lingala nayebi te ndenge nini nakoki kolimbola yango tobengi mingi baprolapsus anal oyo eza keno mosomba kobima baprolapsus anal mosomba kobima libanda ya problème oyo baza mpe mingi nakoki koloba expose mpona kozwa babokono oyo elekanaka mingi na nzela ya bosangisi nzoto voilà na nzela ya sima ya bosangisi nzoto donc baza mingi na baproblème wana toyambaka vraiment bato mingi ntango tosalaka mosala
na ba bureau na biso mibali mingi bakoma kolinga alinga moninga ne mobali pona nini azwi ba déception mingi pa ya basi mais eza pena solution te mibali pe mingi bakoma olinga alinga ne moninga ne mobali parce que apesi mbongo ya mingi mais wana eza pena solution te mais ba maladie ezali ya bingi to bengi par exemple ba maladie oyo to bengi ba maladie babokono oyo elekana kana nzela ya bosangisi nzoto ba maladie sexuellement transmissible ezali kana beaucoup plus mingi kotaka pena na nzela wana libanda yango omona keno mosombe komi kobima et puis babi bayo kaka on dirait soko ndeti so kaka yoki mo aposa ya kosala toilette okoki pe kokanga yango ata otambolisa babi bango bakanga ka posa wana ti donc ekoma bango pena ke soko ye faut ebima kaka na minute wana nyonso wana ezali ba conséquences to bengi mbano pona nini chaque fois tango peni bozo sangisa nzoto peni ezeleka na place eza kofungula yango parce que poete ezali nzela oyo nzambe asala te poete mwasi na mobali basangisa nzoto